perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Bonjour, 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 chers internautes, bonjour, Bandeko Balandi. Merci na Bandeko Nyonso, bomesana kotala biso na 3 Exact Production TV. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Na bino Nyonso, babone na biso ya 3 Exact Production TV. Joyeux Noël, babonana na bino, joyeux Noël, babonana na bino. Partout vous êtes, au Messana Kolanda Bisso, na émission Nabino, les artères de Kinshasa. Et grand merci, Joyeux Noël, bonne fête à tous les techniciens de 3 Exact Production TV. Et merci Nababone Nyonso Oyo, Batala Bisso, Joyeux Noël Nabino, Babon Nane Nabino. Merci Nangai Moko Penazali Boswa Caméra Nabino, Papa Sano. Bakala Diakuba, merci na babone na biso et ba fanatique na biso oyo batika kabiso te ba soutena kabiso et lokola Gai Kalamaba Aboma Soda motema ya mama Bijou Mabuta motema mama Bijou Mabuta. Donc merci à toi depuis Irlande et bande konyo sobotala kabiso lelo 3 Exact Production TV et Kiti na commune ya Bumbu, précisément na quartier Mbandaka. Awa to na quartier Mbandaka, ne tozo laksabino ba venir à quartier Mbandaka et awa toza précisément na Landu et Landu avenue Landu 24, avenue Landu 24, ne to bandi ko laksabino. Merci to tambola na bino. Veni Landu yango bino batu botika Kinshasa kala bokenda et boyebi lisusu Kinshasa te, ça fait au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans plus tard oyebi lisusu couleur ya Bumbu te, mwana Bumbu mwana gali ya solo balobi et awa toza na veni Landu, awa toza na veni Landu et na commune ya Bumbu, na commune ya Bumbu et na veni Landu. Ah, tout le monde est à liboso ya bar BBF. Donc BBF. Et merci na bandeko nyonso, merci na Yadango Masudi Masudule Tonto Bio mwana gali ya solo. Merci na Jidikael Lupumu J3 de Bruxelles mwana gali pe ya solo, mwana Bumbu ya solo. Et merci pe lisusu na Yagode le Fombo, bon séjour à toi, Mikili Akoto, et Topesio Pembo, témoin à Galia Solo, et merci na Diego Selele, bon séjour à Kinshasa, Boel Malamu, Namboka Bansetre, moi na Bumbu, moi na Galia Solo, et merci na Bandeko Nyonso, ya Bana Gal, Balobi Bana Gal, Bana Bumbu, Bos abonné, Kota Koto. Awa tozali boso ya bureau ya Erogal. Donc bureau ya Erogal, les ali bureau ya Banagal. Donc bureau ya Erogal. Donc merci. Toza sur avenue Landu. Merci chers internautes. Bon continuez toujours pour s'abonner, bon continuez toujours pour aimer et joyeux Noël, babon année na bino, babon année na bino. Babino nyonso oyo botalaki biso pendant toute l'année et tobandaki na bino et tokomi na bino pe na fin de l'année. Tokomi na bino pe na fin de l'année. Joyeux Noël na bino nyonso. Awa tozana Tamak, direction Tamak. Direction Tamak et voilà. Awa tozana direction Tamak.
direction Tamak. Voilà. Et toujours sur Avenue Landou. Et toujours sur Avenue Landou. Et toujours sur Avenue Landou. Voilà. Et merci Nayo. Et vraiment notre papa Balobi est l'exemple à suivre. Bolinga Boé. Merci na geste. Merci na soutien Nayo. Gaï Kalamaba. Merci na soutien Nayo. Gaï Kalamaba. Gaï Kalamaba. Merci na Acte Salaki. Vraiment. 3 Exa Production Mobimba et moi Papa Sanon, je vous remercie. Merci beaucoup. Continuez toujours à faire du bien. Balobi eloko malamu et botaka toujours eloko ya malamu. Des écritures avec le pasteur Godepoué. Azan a raison. Ah, tout ça, il y a établissement Tamak. Il y a établissement Tamak. Donc, il y a PDG Tamak à Kenda Sango. Établissement là, il y a Awa. Place Maramou Bandela, il y a PDG Tamak. Donc, établissement PDG Tamak. Ngambunyon so toujours PDG Tamak. Donc, merci Nabandeko, toza toujours na veni Landou. Toza toujours na veni Landou. Toza toujours na veni Landou. Merci Nabino Pebo Sabona. Merci Nabino Joël Noël. Balobi émission lelo ezali émission moko ya partage de vœux. Donc joyeux Noël. Meilleurs vœux à vous, vous tous. Oh, botala rabiso, meilleur vœu à vous. Zambe abate la bino, a bandaki na biso na début année, a komisi biso tina suka ya ne na mokolo ya lelo et le 18 décembre mercredi et voilà, abate le bino balobi. Biso 3 Exa Production TV tozo anaka toujours pour na bino. Ah, toza liboso ya résidence ya yemoko PDG Tamak ndako ya papa Tamak yango et donc ya résidence naye donc résidence ya PDG Tamak son résidence et merci naye mona bumbu ya solo et tozo koba toujours na veni Landou kasi tango kaka élévation yeye okoni ko égorger na pesi permission. Tribalisme lobby, les lotiens na simanayo, Congo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme, pe bavi ya kuta dire. Awa. Comme la direction ya Matapol. Donc direction ya Matapol. Direction ya Matapol. Direction ya Matapol. Donc comme la direction ya Matapol. Matapol yango a toi la direction ya Matapol. Vraiment to continuer. Sagesse avec un ennemi frère.
tobeti mbela na babone na biso nyonso oyo botalaka biso oyo tosepelisaka bino à travers notre émission, notre chaîne oyo bozalaka satisfait komona baquartier baveni bacommune na bino biso équipe ya toi Exa Production mobimba ngai papa Sano Bakaladi ya Kuba tosengi bino ba bonne fête moto mutema malamu tindela biso ata secret. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que papa na biso Gai Kalamaba et motema ya maman Bijou Mabuta vraiment topesi mbote to remercier bino ya mingi ya trop na geste bosali nzambe vraiment apambola bino ya mingi azongisa lisusu ya mingi na bisika oyo elongwe yo pe mutu nano sali te numéro na biso eza affiché wana. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission. Et je vous rappelle que toza na avenue Landu toza toujours na avenue Landu première avenue na biso et avenue Landu donc toyei kotravailler et quartier Mbandaka voilà donc nous allons venir Landu nous allons continuer toujours à venir Landu et toujours nous allons venir Landu toujours à venir Landu et tobandaki 24 Landu nous allons commencer ici na Birmanie na Landu. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission. otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili
C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à coûte à tirer. Merci beaucoup, chers internautes. Et au commis na direction ya Birmanie sur avenue Land. Merci. Direction Birmanie yango et na bino bana poto bomona Birmanie botika yango ezalaki na makadam te. Donc Birmanie joue déjà makadam. Birmanie comme na makadam. Donc yango Birmanie là t'as déjà macadam na bino batu botika Birmanie mabele ezara na macadam te et le gars là toujours travailler ngamboyo et là siko toujours katisa poto kota Birmanie voilà katisi et merci à to komi na landu sur Birmanie to continuer siko Birmanie poto laksabino Avenue Zongo. Birmanie Angoyo, Birmanie là ta goudron. Macadam. Merci chers internautes, merci Balandinho, joyeux Noël, bonne année à vous, meilleurs vœux à vous. Et awa mena to commune avenue Zongo, to côté avenue Zongo, bana Zongo, bonjour, bana Zongo et ba Jikenyo sur Zongo. Bonjour, ba Mikiliste nyonso ya Zongo, bonjour et ba natif nyonso, ba habitant nyonso ya avenue Zongo sur commune de Bumbu et quartier Mbandaka et 3 exa et Pesibino Mbote. Merci au avenue Zongo. Au moni lupa unabino comme d'habitude, comme notre coutume. Au moni lupa unabino, moni avenue nabino, salabiso commentaire, salabiso signe. Ya ngwana ndeza la ka force nabiso ya du jour au jour. Ya ngwana ndeza la ka force nabiso ya mikolo na mikolo. Vraiment, donc à tous en avenue Zongo. Avenue Zongo. Donc, ce que mon peut le pan, on a bien le pan à tata moi si y a coco, y a oncle, le pan y a ex nayo, hein? Le pan y a ex nayo mongo banako yaka, avenue Zongo, hein? Le pan mongo boye banako yaka, vraiment ça la bisoci. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi l'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi et qu'on autorisé. Masula kobangola kamote maye
ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Voilà, chers internautes, toujours dans Avenue Zongo. Et en tout cas, on a la direction Nzela Mukie. Nzela Mukie, on est aussi Avenue Zongo. Pour direction Nzela Mukie. Merci. On continue toujours Avenue Zongo. Merci beaucoup. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Voilà, chers internautes, Bandeko Balandi, toza liboso ya hôtel, Flat Hotel, et tokomi sur direction Matapol. Bandeko, toza liboso ya bar na biso GK, boyebi bana bumbu bana gal, boyebi bar au GK très bien, mela masanga, soko uti mikilo yaka awa. Côté A, faut que nous ayons bar na biso GK. GK, nous allons le soir bar GK. GK, nous allons le soir bar GK. Nous bar GK, bar GK, GK na zongo na bumbu, yango na Matapol.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye koluka ya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka ya lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombola bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisako ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyiko tosanta nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyiko tosanta nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye au direction ya Tamak. Voilà, direction ya Tamak.
Merci Nabandeko, merci Nababone Nabiso et toza toujours n'aveni Tamak et tozuli bino aveni Mabeka. Voilà, aveni Mabeka, aveni Mabeka. Merci Nabino tout bozota la biso, merci Nabandeko nyonso, merci Nababone Nabiso. Joyeux Noël, bonne année à vous, bonne fête à vous. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato ikoto sanzambe kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe To découvrir avenue Mabeka omoni panabino omoni lupango na bino omoni mutu moko yebi et à notre coutume toujours au salibiso signe au tilibiso commentaire au aimé et que ça la biso bien banagal banabumbu banagal banabumbu balobi partagez et commentez manifestez-vous que bumbu ezali toujours bumbu ya banagal. Merci. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé awa tozali tozongi lisusu na direction Matapol sur avenue Mabeka. Tozokende sikoyo vers Nzela Mukie et puis tomoni Birmanie. Merci. Total yango elongo na bino omoni pa na bino ndenge tolobaka toujours omoni lupango na bino omoni mama na bino omoni tata omoni koko na bino omoni ndeko na yo sala biso signe et osala biso bien. Joyeux Noël na yo tozotala biso na bien na yo à vous na yo tozolanda biso otala nga papa sana bakala ya kuba otala émission o biso tosengi yo merveille. Na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu. sera venu mabeka na nzela moke tozwi sikoyo mabeka tokende kobima na direction ya Bimani. Joël Noël, bonne fête à vous. Balobi opération soutenir biso na moment ya ba fête. Soutenir biso to beti koko na ba bonne nyonso. Koko na yoga nzamba osimba papa moko boye. Papa benga biso soutenir biso esala bien. Nzamba amona mama moko boye. Benga biso soutenir biso tindela biso bonne fête esala bien. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango nzambe bisanga libala. Losombo na bango nzambe bisanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke. tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba
Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Awa tokomi sikoyo toujours na direction ya Biomani na avenue Luvambanu. Merci Avenue Luvambanu yango et tokocha Avenue Luvambanu et merci na bino tubota la biso et bana gal manifestez-vous babi bana bumbu bumbu balobi ba natif de Avenue Luvambanu bana Luvambanu omoni pa na bino cha commentaire et ko sala biso bien. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambolye. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Toujours la biso partout, pays nyonso zali. Amérique, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, Suisse, Irlande, na mboka ya ba Gai Kalamaba, na Irlande. Na pesi ba moto ya to na mboka na ville ya ba Gai Kalamaba. Via Gai Kalamaba depuis Irlande na pesi moto. Bona ba France, Belgique, bona ba Suisse. Boza partout bozali bota la biso bana bumbu. Surtout ba to bana bumbu na émission. Ba bibo sala biso geste ça biso bien. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambolye. Les retours à la parole nous est tous demandés.
S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumuleleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godepoy. Azan a raison. Merci beaucoup, chers internautes. Merci Balandi. Joyeux Noël à vous. Bonne année à vous. Et awa tokomi na direction Mata Paul sur avenue Louvambanu. Donc tout ça toujours na avenue Louvambanu tokomi awa na direction ya Mata Paul na avenue Louvambanu. Toujours mata sikoyo tamak. Merci, toujours continuer toujours mosala na biso babi biso pe tokolemba te. Tokotika te tozosala kaka. Tokoma kontrahi sakutala nsima yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
na biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie posanene tokolaka mpona nino. Merci. Awa tokomi na direction Tamak. Direction Tamak. Retournons tous à la parole. Retournons. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Tokomi na avenue Tamak. Sur l'avenue Louvambanu. Avenue la biso Louvambanu. Toza awa na avenue Louvambanu. Et la direction ya Tamak. La direction ya Tamak. Voilà, à tout mon dépôt. Tu vas kitisa ba biloko. Ah eza ba dépôt ba butaka ba Congo. Bayaka ba kitisa ba biloko. Vraiment to commune avenue Louvambanu sur direction Tamak. Tozo kende sikoto la Sabino avenue Kisielili. Voilà. Ah, toi, la direction Tamak. Merci Nabino. Au mona Wenzo Kala. Au mona Kala. Kala ya Kala. Donc, oh, nous sommes bien à Moka Wenza Selema. Mais toi, na Bumbu. Toi, na Bumbu, mais bien à Mara Wenza Selema. Ah, toi, la direction Tamak. Direction Tamak. Tozo Kota Siko. Avenue Kisielili. Bana Kisielili, Bana Gal, manifestez-vous. Bana Kisielili, Bana Gal, manifestez-vous. Ah, bozomona. Tala poto poto, mais toujours kota kaka. Soyez invités. Tala ba sacrifice ya boye. Vraiment, to kota avenue Kisielili. Avenue Kisielili. Avenue Kisielili. Toza sikoyo. L'avenue Kisielili. Avenue Kisielili yango. Et tokoti avenue Kisielili. Osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye. Okomi koegorge nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby. Lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balingi kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire. Mbote na bainos bazota la biso. Et vraiment, nous allons continuer. Et à toi, on a venu Kisielili. Balobi, bozo mona, nenge tala bakete komi poto poto. Donc, il a maison beba. Bakete sogo tali ne parle même pas. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cime.
yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakala yo lipambole Ah, toujours dans l'avenir qui s'élève. To komi na qui s'élève na matapon. Voilà. Bana qui s'élève boke na botika qui s'élève kala. Bana bumbu, bana gal. Bana bumbu ya solo, bana gal ya solo et avenir qui s'élève. Ngo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kala biso bato iko to sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Merci Bandeko, tous toujours na venir qui s'élève et toujours continuer toujours à venir qui s'élève et au moni lupa on a bino au sali biso si hein boyebi ne to fonctionnera biso na bino hein coutume na biso za au moni lupa on a bino au sali biso si au moni à venir na bino au sali biso si bana qui s'élève partout déjà dans le monde aux en Canada, aux en Suisse, en Amérique, États-Unis, France, Belgique. Hein? Moi, on a venu, moi, on a gal, moi, on a boum, ça l'a bis aussi. Et ça l'a bis bien. Donc, comme il y a un sur avenue qui s'est levé. Voilà. Et on a quoi na bino? On a maman na bino te ga na quoi? On a coco na bino na quoi? On a vraiment na qui s'est levé. On a na machine à Goma.
oza na bas Congo oza na partout ozali omona venu na bino sala biso signe tia commentaire ekosala biso bien makasi pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Merci beaucoup. De commune à Birmanie. Birmanie yango coin ya kiselele sur Birmanie yango coin ya kiselele na Birmanie yango de continuer Birmanie et de continuer Birmanie. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tuiko tusanzame kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi On a d'autres kotika avenir qui s'élève. Kotika avenir qui s'élève tout ça la Birmanie. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Merci na bandeko, merci na bino bozotala biso, merci na bino bozolanda biso. Et bana bumbu, bana gal, et partout bozali, ba mbote na bino, ba meilleure vœux, bonne année à vous. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison.
et bana Kindinga et avenue Kindinga. Voilà. Avenue Kindinga. Voilà. Bana Kindinga et avenue Abino Kindinga yango et okenda poto kalotika Kindinga kala et atwa jige Kindinga bongi to baby donc bana Kindinga ozala ba Amérique Canada omoni pa na bino omoni portail na bino omoni église na bino omoni bisiko bandai koya kovanda collection moi temps pas ba camarade na bino pas ex batata moi sinoko na bino kaka na bumbu na Kindinga vraiment manifestez-vous. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
na biloko akolia alangwe masanga tobandaki na bino na avenue Landu tolongwe Landu tolakisi bino avenue Landu tobandaki na 24 ti na Birmanie tolakisi bino Landu tolongwe wana toyei kolakisa bino Zongo et tobandi na bino tolakisi bino avenue Zongo et tolongwe avenue Zongo tokoti avenue Mabeka tolakisi bino Mabeka et tolakisi bino avenue Luvambanu et après Luvambanu toyei kolakisa bino avenue Kisielele après Kisielele nde toyei kolakisa bino avenue Kindinga avenue Kindinga nde yango oyo tozali. Merci bien aimé, c'est moi Papa Sano Bakala de Akuba. Aïe merci, j'ai Noël à vous, bonne année à vous. Avec le pasteur Godepoy, Azan a raison. Awa tokomi na avenue toza na avenue Kindinga plutôt et tokomi na direction ya Mata Paul. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye koluka oya lipambone yesu yakanda yo vrema koluka lipamboli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Kindinga yango oyo omoni mpa na bino otiki commentaire omoni mpa na bino yebisa biso vraiment ye Papa Sano Bakala de Akuba tomoni mpa na bino po balobi to na style émission mode émission dans la mode émission voilà donc Papa Sano comme na mode émission tane totambola tala ba potopoto masa ma yango boke wana nko regretter voilà makambo boye tala ndenge tokoma potopoto donc tokoki koimagine ti donc voilà awa tala potopoto toza na avenue Kindinga ok voilà toujours avenue Kindinga tala potopoto bino mo bozomona avenue Kindinga tokomi siko na Tamak na direction ya Tamak yango na coin na avenue Kindinga na coin ya Tamak yo mto bana oyebisaka shekino na telemi na avenue Kindinga na coin ya Tamak yango oyo tala potopoto
tala musala tozosala bino moko bozomona tala potopoto tala ndenge tozokoma donc vraiment mpo bino bozala satisfait donc awa toadeya na kati ya wenze ya selembao nde tomesana kobenga wenze ya selembao mais ezalaka na kati ya bumu donc voilà e bino moko bozomona tala ndenge nazobaluka tala likolo ya potopoto awa donc somo ayayayayayayayay tala bino moko bozomona vike na mbula oyo ebeti lelo po biso na kini ya mbula ebandi ba 4h30 donc esili ba 7h 6h ba 6h 7h mbula nde ekosila donc awa toa na direction ya tarmac toa direction ya tarmac chez internaute bino moko bozomona balobi tv za radio te bozomona comment tosepumonaka mpo bino botala biso donc awa tokomi na avenue Lungweni na direction tarmac tokotisa avenue Lungweni voilà. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na lelo Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci nzamba pambola abakisela ye ya mingi koleka bipai oyo elongwe ya ebele ebakisama na papa na biso gai kalamaba molongani ya ngani ya motema ya ngani akanga deja bue mama bijou mabuta topesi yo mbote batelaka papa gai malamu bageste ya boye ezala ya liboso te ezala mpe ya suka te ekontinuera nzambe akopambola bino lisusu makasi koleka mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo
moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, yesuzonganayo. Nous avons l'avenue Lungweni. Nous avons toujours l'avenue Lungweni. Toujours Tambola. Merci. Et Tokutana. Na Birmanie, bo découvrir avenue Lungweni, to découvrir Elongo Ngai Nabino. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Et qu'on autorise. Ah, masula kobangola kamotema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali su.
topesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans kotala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanda mbe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanda mbe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci à trop. Merci Nabino nyonso bozwa kilibaku ya kolanda biso na chaîne Nabino, émission Nabino, 3 Exact Production TV, na émission Nabino les artères de Kinshasa. Bien-aimé balobi tobandaka pe tosukisaka. Lelo émission ya mokola lelo tosukisi yango awa na veni Lungweni et tosukisi nde émission na biso ya lelo. Et pona ko rappeler bino émission na biso ya lelo ezalaki situé na commune ya Bumbu na quartier Mbandaka, na quartier Mbandaka pa iwapi tolakisi bino ba veni oyo bomoni. Soki pe omoni pa na bino te, omona veni na bino te, otiki yango na commentaire. Otiki yango na commentaire okomi ke na moni pa na binote pa na bisote donc ozonga to ya kolakisa yo aveni na bino émission spéciale ezalaka mais pona lelo to bandaki pe to suki awa. Merci ya trop na bino nyonso bolandi biso pi botali biso massivement. Tokutani au prochain numéro soki nzamba été Joël Noël, bonne fête à vous, bye. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne